ezala ba kulutu on appelle ça respect, ezala ba politicien na yebité à l'époque Goma na lobi boye kolongola mama Olive Goma na ba kimbizi awa toza na makamba politique te tozolo ba ndenga solo na souffrance na ndenga koboma na ndenga nzala na ndenga nyoko. Est-ce eza par terre mais est-ce que mpiaka eyemba mi pona bato este non mpiaka eyemba mi pona peuple congolais maison construite je ne sais pas comment non c'était des maisons construites que non tango mama zokota famille zokota balala pongi cité Umoja construit par Innocent Baloume à l'âge de 24 ans et tu étais où? À ce temps-là, tu étais dans ma boîte de nuit. Un mec qui a besoin de rechanger ma voiture. À Sala Kimbela, mon kilibo edenga. Mais na ba mbongo Innocent bimisaka pona ba réfugié. Na ba mbongo Innocent bimisaka pona kosunga batu. Innocent ke na mbujimai. Il y avait des mamans 6 mois bakanga bango na maternité. Ya ke beta neka concert. Mais non sabi misi ba maman tout wana na hôpital. Babanda oloba na Chiluba. Ba image ezali. Babanda ko pese merci na Chiluba. Tous les mamans ya kenda na eko beta concert. Mais non sabi misi ba maman tout wana na hôpital. Mwana ya ajinini. Tango yoko fete, tango yoza na boîte de nuit, inosumi na ba risque nyonso, azali kuna, ako tambola likolo ya mabanga, ako tambola, ako fonda na se, ako lia madesu, oyo balambi na batonon, ensemble na famille. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mama wa taifa Jika TV. Na balandana biso nyonso ya Jika TV News. Ba balandaka biso mokili mobimba na pesi bino mbote bipai bozali na ebiete bozali ebele pe bokozala ebele pona kolanda émission na biso spéciale Inosbi. Vraiment soko yoki déjà spécial Inosbi. Comprendre que non awa tokolobela kaka mayematali jeune leader tokolobela eloko mususu te uniquement o etali jeune leader malgré nazaka analyste malgré na lobela kama kamsusu malgré mais ce qui n'annonçait déjà spécial Inosbi, cela veut dire que non ici on va parler uniquement que de Inosbi, rien que Inosbi. Alors na pesi mino merci. Boza ebele pour na ko remercier nga, pour na ko benganga, ko pesa nga ba félicitations par rapport ya ndenge nanga ya ko sala bémission. Na pesi mino merci. Na tombeli bino pe ba joyeux Noël parce que d'ici là tozokota na kati. Sans oublier na pesi mbote na yemoko chef d'état-major ya Mampinga ya ba griffier monde entier. Inosbi mwana mboka Molodoy le number 1 na minicho yo azali ko se retrouver na mboka ya ba Belge na Belgique précisément na Bruxelles wana mobange ya concert elingi eko sale makalate le 1er décembre eko zala opesimbo mbwa boyi na La Madeleine wana peza na kobenga diaspora mobimba bozala wana. Merci beaucoup na FT boss de boss. Ingetana yo pe lo sako na yo bipa yozali. Merci beaucoup na papa Joseph Magloire. Soyez les bienvenus encore parmi nous. Papa social honorable. Merci beaucoup na staff mobimba ya jeune leader. Kombana na emoko le big manager. Achille Baloume, l'équipe ingénieur tout le monde entier na pesi bongo
bongo océan ya musique ya mboka na biso océan ya musique ya Afrique mobimba Gizo Balume na pesio ingeta na bisiko zali balobeli tout na pesi bino bambote bipai bozali ba griffe tout ya monde entier na pesi bino bambote ba griffe tout ya Kinshasa na pesi bino bambote en tout cas boza ebele oza griffe et sika émission ko kutamela yo partager yango et ko sala biso bien makasi lelo tozolo bela likambu ya mpiaka soki dada wa taifa zoloba lelo na koloba plus fort que ça tokolobela likambu ya mpiaka oyo batu ya mitema mabe batu ya mitema likundu batu ya keto oyo na lokoto babenga bango batu ya jalousie bamoni ete loyembo oyo ebimisi basekele na bango libanda loyembo oyo etouche mitema ya baétranger touti bomwana na pasi tozali kokoba na pasi bongo ba église etondi mboka mobimba bazali kote ya biso tokoba na bobola kuna na lola tokokoma na mbongo kasi bomengo yango bozozela nazwa yango na kimpaka nanga liwa pe la kakate message ya bongo ezali message ya antikingandi to ya antikingandi era yaka message ya bongo monsieur intellectuel monsieur le meilleur message ya bongo ezali ko fait partie na monsieur Kingand to na monsieur Kingand yo monsieur intellectuel era yaka j'ai besoin de toi ici biso nyonso toza ba témoin na 2022 na 2002 plutôt tozalaka bana nanu toboti te na ebite soki nosbi azalaka na ajini à l'époque ponga nanu nazala mwana muke volcan ebeta Goma en dehors ya bitumba combien de personnes bakufa Goma mobimba bakimera Ruchuru Kiwanja tiba koma na Beni makolo bana bakufa na nzela tomona lisungi ya nani tomona lisungi ya musicien nini oya sunga biso à l'époque abimisa image na ye tokobetela ye maboko nazo sala émission o nazana ma ya misu parce que eni na bino vers inosbi et comme il ko déborder et leki niveau et que au-delà musicien moko ezala ba kulutu on appelle ça respect ezala ba politicien na yebité à l'époque Goma na lobi boye kolongola mama Olive Goma na bakimbizi awa tozana makamba politique te tozolo ba ndenga solo na souffrance na ndenga koboma na ndenga nzala na ndenga nyoko est eza par terre mais est-ce que mpiaka eyemba mi pona bato este non mpiaka eyemba mi pona peuple congolais na kati ya loyembo ya mpiaka est-ce que boyoki bolobi na este te piaka ezali ko réveiller conscience ya yo jeune ezali ko réveiller conscience ya yo papa ezali ko réveiller conscience ya yo mama ezali ko réveiller conscience ya yo elenge oza kolala tilelo est-ce que ça na passe parti moko ba cité parti politique que soki nga na ye munene boye soki nga na vimbi boye na mpiaka nanga eza pona kendaki na parti kingane ba pesi nga 10 000 eza pona kendaki na parti kingane ba pesi nga 50 000 est-ce que na kati loyembo ya mpiaka mo ya parti politique ezali mo ya est de la République ezali comment vous pouvez transformer message international interpeller bato bakobo mabiso quand je vois Libanais zoyo kampiaka
a commis paix. Nazoyo kamakambozo lobate, mais tes paroles me touchent. Et je vois un Congolais dire que non, pourquoi tu as chanté ça? Oh, comme yemba yemba yemba, vous êtes malade. J'aimerais avoir ce qui est dans mon tour toko salane débat Alexanga na katialo yembo ya mpiaka place ba cité même comme ya este ezate ezan zembo yemba mi pour la République démocratique du Congo pour le peuple congolais. C'est quoi? C'est quel genre de haine envers jeune leader? C'est quel genre de haine envers un jeune de 26 ans qui a sacrifié sa jeunesse? Pour la population. Les musiciens basés belé na mboka na biso. Mutu na mutu azana bipa ya outi. Ceux qui bolingi to lo babo solo. Mais les seuls mutu a tombola bendele ya bipa ya uta eza inosbi. Wana tokoko sangote. Na wana penza na en tout cas mutu akochanga tembazate. Les seuls mutu a tombola bendele ya koloba nga naza mutu a Kivu na Botama na Goma na TV5 na France 24 na RFI naza mwana Goma. Je viens de Goma et n'a jamais nié. Quel que soit ce qu'elle est, n'a jamais nié. Je viens de Goma, de Birere. Il n'y a que 2 ans. Il n'y a que 2 ans. À 2021. À 2021. Là où les gouvernements étaient incapables de survenir. Na volcan et bêta qui sous pour la 2e fois. Na Goma. Fabrice Mande, on est ensemble avec toi. Je vais parler avec des images. Pour vous, les aînés. Pour vous, les aigris. Pour vous, les gens qui sont remplis avec la haine. Tchangaba image. Oh, à l'époque, aujourd'hui, Azan a 26 ans. À l'époque, Azala qui a 24 ans. Un jeune garçon de 24 ans. On a besoin de balle na coin. On a besoin de satongo na boîte de nuit. On a besoin à ça la bêtise nyonso. Ce jeune-là dit alerte. Venez m'aider. Chez nous, les gens dorment dehors. Banda kouane tonga mana nous pambate. Il fallait que somba ma belle. Fabrice Mande balancer nga banda kouana. Vous avez vu, il y a 2 images différentes. Là où on vous présente des maisons et là où on vous montre Nakati ya Bandaku. Ce n'était pas les quoi des maisons construites à Wolo Wolo, non. Ce n'était pas des maisons construites à Alalala, non. Ce n'était pas des maisons construites, je ne sais pas comment, non. C'était des maisons construites que non. Tango maman Zokota, famille Zokota, Bala la Pongi, cité Umoja, construit par Innocent Baloumé à l'âge de 24 ans. Et tu étais où? À ce temps-là, tu étais dans ma boîte de nuit. Un mec qui a besoin de changer ma voiture. Asala Kimbela, hey, mon kilibo edenga. Et pas na biso tozo kufa. Bana Goma. Bozala kawana. Cité Umoja Zawana. Chaque jour, il y a des habits, il y a des choses qui arrivent par la fondation des jeunes leaders. Chaque jour que Dieu a créé. Montrez-moi musicien congolais. Montrez-moi musicien congolais qui dit moi je suis congolais selon vous. Même si je ne peux pas aller faire chez nous, mais je fais même à Kinshasa. Montrez-nous. Ce que ça qu'on a accepté banda kwa sikate. Ce que ça on a accepté mituka sikate.
Noël 2022. Je suis allé, petit à petit, je commence à citer, à chiter. Noël 2022. Il était invité spécial d'Héritier Ouatta dans le stade de Martyr. Quel honneur! Mais ça dato e tombaki na dati ya mabe. Dato e sengelaki alia asepela afanda na baoya ye. Il y a les images. Fabrice Man, tu peux me mettre. Je pleure. Merci beaucoup pour les images. Je pleure. J'ai douleur. Donc je manque même les mots. Ils n'ont subi à manger, à fêter avec des bakimizi, avec des réfugiés à Goma le 25 décembre 2022. Il n'a pas dit que non, je mérite être honoré dans le stade de Martyr parmi les grands. Non. Lui-même, il a préféré d'être au milieu. Il y a besoin de souffrir. Les mêmes, ils n'ont subi là. Il a organisé concert. Spécial concert humanitaire à Goma. Boycotter, saboter, toujours par vous-même. Et cet concert était dédié à qui? Kanaba Kimbisi. C'était dédié à qui? Et qu'est-ce qu'ils nous savaient dire de mal? Combien de nos musiciens allaient jouer à Rwanda? Et bah, quand ça là, bah, vidéo, Rwanda zakande qui toko boye, Rwanda zakande qui toko boye, bah, image ezali. Bo sala ba analyse, bo finga bango, bo loba eloko nini. Ba image yo bo bimisaka ya inosubi azamu wana mukena famille na ya. Bo si bo mona image na nga ya bo mwana, nazaka na soni na okoko bimisango te. Même bana nanga batuna ka maman, est-ce que c'est toi? Chaque personne, quand tu changes, quand tu développes, tu changes. Kofi akalana kofi alelo sa bazandenge mokote. Fali akalana kofi alelo zandenge mokote. Mutu tout ce qui boche ba image akala na ba image alelo bokomi tunes que zayete. C'est quoi tout autour de ces garçons? C'est quoi tout autour de Inosbi? C'est quoi les problèmes qui ne se terminent pas? Il n'est pas politicien, simple artiste. Mais nabambongo inosabi misaka pona ba réfugié. Nabambongo inosabi misaka pona kosunga batu. Inosake na mbujimai. Fabrice, mets pour moi cette image-là. Il y avait des mamans 6 mois bakanga bango na maternité. Il y a qui est un concert. Mais non, ça, si ma maman, tout wana na hôpital. Babanda ou na Chiluba. Ba image ezali. Babanda ko pese merci na Chiluba. Tous les mamans, il y a qui na eko beta concert. Mais non, ça, si ma maman, tout wana na hôpital. Moi na ya jinini. Bimi selanga garçon na yo ya âge ya innocent ou a sali déjà ba acte neti mona mobile. Vous voulez quoi? La chanson Piaka est tentée de faire des miracles, est en train de faire des miracles partout. Piaka est en train de transformer, Piaka a touché même des politiciens étrangers pour demander en réalité en RDC, ça se passe quelque chose. En réalité en RDC, il y a quelque chose. Est-ce que c'était chanson dédiée Nabato Nord Kivu? Non. Pour dire pourquoi Natango, il y a Kingandi à Sarakaboete, il y a des images. Depuis 2014, ils ont subi dénonce ce qui se passe. Depuis 2013, ils ont subi dénonce ce qui se passe à l'Est. Est-ce que c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Est-ce que c'est aujourd'hui? Vous voulez accepter que non? Ils ont subi. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi?
C'est quel genre de haine? C'est quel genre de haine? Je vois des mamans, je vois des garçons, je vois des manipulés, transformés. Quand je parlais, je n'ai pas parlé des politiques. Si vous voulez que j'entre en politique là, je vais entrer et d'ici là on va m'arrêter. Parce que quand moi j'entre là, c'est très profond et je ne m'arrête pas. Parce que quand je parle là, on parle de la musique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Quand vous voulez, quand vous mangez la politique, vous dormez avec la politique. Ne mélangez pas musique avec la politique. Restez dans votre coin political. Ne venez pas là où il y a la musique. Vous respirez avec l'argent des politiciens. Vous allez à la toilette avec l'argent des politiciens. Mais les autres là, mbongo ya motoki, yango bako sunga nango batu. Alors essayez un peu de respecter les gens. Mpiaka bayambi yango na mututu. Makoso qui parle de Fally Ipupa matin, midi, soir. Makoso a ce challenge. Yampiaka akolela. A ce message nassé. Seigneur, souviens-toi de l'Est de la République. Makoso Camille. Est-ce que c'est fondé Inosbi? Non. Vous voulez nous dire quoi? Le message d'Mpiaka n'était pas pour la Est. Le message d'Mpiaka n'est pas pour la politique. Le message d'Mpiaka c'est pour... Donc c'est pour tout le monde. Quand le peuple congolais de Brazza utilise ça, c'est pour dire que non, c'est pour nuire à la politique de Congo-Brazza? Non. C'est pour dire, Seigneur, on en est marre. En passant, merci beaucoup. Vous avez suivi, vous avez vu des images. Quand vous avez besoin qu'on puisse parler de ça, on va parler. Par d'image, on va parler. Comme Dieu nous a donné grâce, c'est le seul endroit que vous venez pour inciter Inosbi, c'est le seul endroit où on va venir pour nous expliquer bino et le comment tango yoko fêter tango yoza na boîte de nuit Inosbi na ba risque nyonso azali kuna akotambola likolo ya mabanga akotambola akofanda na se akolia madesu oyo balambi na batonon ensemble na famille. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça me donne du colère. Merci beaucoup. En passant, X temps jours, moins une semaine. Samedi prochain, Madeleine doit tomber. Déjà jeune leader à la Belgique. Alors, merci beaucoup. Déjà, délégation Nyonso et Komaki Kitoko. Merci. Na couple Balume déjà Bakomaki, rien à dire. Et puis, demandez-moi quoi? Concert à Belgique, ils ont un concert humanitaire. Ceux qui ont se souvenir na concert au Erataka na Goma wana. C'est le même producteur ndamemi na Belgique. Cela veut dire mon solo nyonso ko bimakuna et ko kende kaka na est. Faut bozala mutema mabe. Le 14 décembre, tozana soirée spéciale. Tout ça pour Nakoluka mon solo. Pour les 25 qui kaka comme habitude. Asomba Boulanguette, Asomba Matela, Asomba Soso, Asomba Loko. Quel j'aime qui peut faire ça? Il faut être méchant. Fabrice, nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, je ne sais pas ce que je peux dire. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci FT. Merci beaucoup de personnes. Merci les gens qui m'aiment. Merci les gens qui me soutiennent. En tout cas, il y a Papa Claude à partir de France qui m'avait appelé hier. Merci beaucoup Papa Claude. Tu apprécies mes émissions. Et en tout cas, merci. Merci beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tout le monde qui apprécie mes émissions. En tout cas, je vous aime. Laisse-moi vous dire la vérité. Quand on fait la musique, il ne faut pas associer la musique avec la politique. Il faut qu'on se dise la vérité, éloigner la musique avec la politique. Merci beaucoup, je vous aime. On se retrouve prochainement, toujours spécial Inosbi, parce qu'il y a l'actualité. Consommez Piaka. Multiples de challenges chez vous, les griffes. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.